mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Vous avez bel vous savez télévision la bino pour na kolanda info lingala journal ya peuple la peuple merci na fidélité confiance mo continent kozala nango na journal na bino bon début de semaine na bota na bino pe mbote na bino to fongola journal pour son que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui week-end de l'équipe kuna na mboka ya Guinée équatoriale na 24e session ordinaire ya communauté économique des États de l'Afrique centrale héritier mapino ya pesino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au week-end électif na Malabo na Guinée équatoriale na 24e session ordinaire CAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Thème Nango ezalaki CAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever le défi de l'intégration régionale en Afrique centrale. Boyebo Kutani Oyo et l'obelaki mingi crise sécuritaire na Est et la République démocratique du Congo peba sujet moussou sont importants. Na souka ya 24e session ordinaire Oyo, président équato-guinéen Oba Nguema Mbasogo ye azwa kibongo gestion tournante ya CAC. Na souka ya 24e session ordinaire il y a communauté économique des États d'Afrique centrale où il y a chef d'État et belé va participer qui est la président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba chef d'État et organisation où il ba senga qui na RDC et longo na agresseur na Rwandais na règlement ya conflit na ndenge ya diplomatie. Communauté économique des États de l'Afrique centrale bazali ko privilégier application effective ya processus ya Luanda pour na ko résoudre de manière pacifique crise na Est et la République démocratique du Congo. D'abord, masolo ya Assemblée nationale pour le rapport final ya misala ya commission spéciale pour collaborer dans le règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale déjà après nyonso salema kibongo na dernière séance ya travail au ezaki mokola samedi 9 mars 2024 et pour wapi ba adoptaki 289 article où ils ont composé bongo, ils ont composé test oyo. Ritkin doit passer pas détail. Commission spéciale oyo etiamaki pour na kokoma règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale basilisi déjà mosala. Ba adopta qui rapport final na bango week-end eleki dans quelques heures et kozala déposé na table ya bureau provisoire bosima que ba dernière séance ya travail ba adopta qui 289 articles oyo eza composé na teste yango pour na fonctionnement ya chambre base ya parlement ba vota ki pe rapport final ya misala oyo ekozala déposé na bureau provisoire kala mingite pe bureau provisoire na bokambami ya président Christophe Mboso ba kobengi sa plénière pour na adoption nango avant etindama na cour constitutionnelle pour na conformité na yango na constitution ndenge honorable Jacques Njoli président ya commission spéciale alimbolaki. Premier ministre Jean-Michel Samaya, représentant chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vendredi 8 mars dans la cathédrale du centenaire dans la célébration culte œcuménique au ezalaki qui marqué célébration à journée internationale de la femme. Nadine Nassonaba ezalaki célébré
na rythme ya matanga pona compassion ya ba compatriotes ya Est ya République démocratique du Congo oyo bazali victime na bagarre ya makasi na agression ya Rwanda à travers ba M23 journée oyo ezalaki marqué na ba moment moko ya makasi ya prière adoration pe déclaration pona kolela et pa ya mokonzi ya mapinga na lola po ete asilisa guerre da Est pe lisusu ko soutenir président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba effort ya makasi azali kosala po ete kimia ezonga na mboka na tour de rôle ba prière ya makasi et salemaki tomona kibongo ministre ya portefeuille pe représentant ya ba église ya réveil représentant ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge tango azwaki maloba ayebaki solo na ko encourager basi pona initiative oyo pe ko témoigner soutien na bango et pas ya chef de l'État initiateur ya masculinité positif na ba initiative ya basi bosengeli koyebake journée ya le 8 mars ya 2024 oyo thème international nango ezali bongo investir en faveur des femmes accélérer les rythmes de la République démocratique du Congo thème national ezali bongo accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire bosimbake culte ya action de grâce oyo et salemaki liboso ya ba femme membre ya gouvernement ba organisation féminine ba organismes internationaux pe ba différentes couches ya population. Activité à promotion, il y a entrepreneuriat féminin et Zala qui vont lancer le samedi 9 mars kuna na maison des entrepreneuriats et ya innovation oyo et hommes bongo mingi penza na commune ya limité de me donner ngwanza zaki on a compte Foningala. Activité à promotion et entrepreneuriat féminin et lancé samedi 9 mars 2024 na maison et entrepreneuriat et de l'innovation kuna na commune ya limité na Bokambemia ministre et entrepreneuriat petites et moyennes entreprises oyo na maloba na ye atalisaki objectif ya activité oyo ezali pona kopesa na bandeko basi batalisa ba inspiration na bango pe ba expression na bango na biti ya kotonga monde moko plus égalitaire et plus inclusif pe ministre arandaki hommage na bandeko basi nyonso oyo bazali kosala mosala kitoko pona kotombola lokumu ya mwasi na République démocratique du Congo PDG ya Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC na Mokuse azongelaki pona kotalisa ke série ya ba activité oyo ezali kotalisa ke ba mama bazali référence ya organisation pe ordre bazali fruit ya patience amour richesse sociale pe ya partage na ngambo mosusu esengeli boyeba ke temps fort ezalaki réunion d'orientation elongo na ba partenaire epai wapi ministre ya titel nde a présidaki yango pe azalaki entouré na DG elongo na PCA ya ANADEC pona kolie l'utile à l'agréable DG ya ANADEC Godefroy Kizaba elongo na ba hôte na ye ba visitaki ba production pe ba œuvre d'esprit ya ba femme entrepreneur. Justice congolaise Nanzela, il y a ministère public et Katelibongo journaliste Stanislas Boujakera à peine il y a 20 ans de servitude pénale principale paie amende il y a 1 million de francs congolais audience foraine et Salema Kibongo Mokola vendredi 8 mars 2024 Stéphane Skandi Azaki on a compte Folinga. Pour la défense, composition à tribunal, il y a grande instance et Sengi Nabango, Bakite Stani Boujakera. Pambate dossier naie ezali vide même na ba preuve matérielle Stani Boujakera azala qui arrêté depuis 6 mois déjà na rapport international Anjili pe azala qui jugé depuis octobre 2023 na raison ya audience oyo et seulement qui na 2 ou 3 semaines y arrestation naie directeur ya publication ya actualité.cd pe correspondant na Jeune Afrique na République démocratique du Congo azali accusé pour na ba pe ko fabriquer ba document ou ezala qui ko incriminer ba service intelligent ya renseignement militaire
pona kolobake bangonde bakokaki koyeba liwa ya opposant Chériban Okende oyo bakutaki ye ya kokufa penzoto na ye ezalaki kobimisa makila depuis le 13 juillet 2023 na kati ya jeep na ye. Affaire ya liwa oyo ya opposant Chériban Okende ezali bongo très sensible. Ba résultat ezalaki établi le 29 février 2024 eleki na parquet près le tribunal ya grande instance sur base ya autopsie pe expertise oyo bapesaki ba conclusion pona kolobaki opposant Chériban Okende akufaki na suicide tope amibomaki et sengedi boyebake depuis arrestation ya journaliste Stani Boujakera ba demande ya mise en liberté ezali ko se multiplier ba marche ba sitting ya ba journaliste ya ndenge na ndenge kasi ata aboutissement moko te ezali kozwama. Dossier à suivre. Complexe scolaire Maman Pemba Bazar Laki Bongo na Mubange na culte d'action de grâce week-end eleki kuna na siège na bango ezam penza mingi na commune ya Kisenso toujours na cadre ya fondation Nerombungu héritier Mapine Miladi Landuba détail. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano no complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu chaque samedi basalaka culte d'action de grâce pona kukumisa nzambe kotondo ye na misala minene pe ya makasi oyo ye azali kosala bosimba ke samedi 9 mars 2024 batondaki wana ebele ba élève nyonso ya humanité bayaki pona kokumisa nzambe loyembo mabina adoration pe bongo na bongo ezalaki vraiment au rendez-vous nyonso wana ezali kotalisa ke na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bapesaka lokumu epai ya nzambe pamba te initiateur na yango azali mosali na nzambe azali mo Kristo monene oyo tango nyonso atikaka nzela pe misala na ye epai na nzambe bosimba ke coordonnateur ya école azwaki maloba pona kopesa ba élève nyonso ya humanité toli moko ya makasi bayeba na komipesa na ba étude pamba te ba étude yango nde ezali fongola ya bomo pamba te ba étude yango nde ezali fongola ya réussite pona bana nyonso elekaki kitoko bongo tango ya prédication eyaki moko ya ba professeur Jacques Lenga azwaki maloba pona kotea na mokanda ya Romains chapitre 1 verset 20 epai wapi alobelaki bango esengeli basalela nzambe na solo basalela nzambe na lokuta te kasi basalela nzambe na kobangaka ye pe na kopesaka ye lokumu tango nyonso. Message ya mosali na nzambe Jacques Lenga ezalaki capté 5 sur 5 epai ya ba élève nyonso culte d'action de grâce oyo ezalaki occasion moko ya makasi pe ya kafu pona kopesa nzambe lokumu ndenge Jacques Lenga motei ya mokolo alobi. Tozaka na kiti chaque samedi pona bana ya humanité tolendisi bango nantina bayeba kosalela nzambe ya solo parce que batu mingi tozomona bazokenda ba église bazoyemba bazoteya pe bazosala makambo ya ndenge na ndenge mais comportement kibomoto na bango ekokani te na makambo baza koyemba na makambo baza kosala nde tolendisi bango ke n'aura pas de pardon pona mutu oyo ayebi na ye nzambe me alingi kosalela ye te. Nyonso wana ezali habitude ya école complexe scolaire Mama Pemba oyo ya fondation Nerombungu ezwami na commune ya Kisenso epai wapi bazali kote ya bana na ndenge ya kosakana te pe bazali kopesa ba enseignement moko ya qualité bazali pe kotia nzambe liboso pamba te initiateur na yango honorable Nerombungu azali mosali na nzambe. Association confessionnelle Kitwadi ya Bangunza bafetaki 137e anniversaire ya prophète Simon Kimbangu na siège na bango ezami penza na commune ya Kisenso na quartier Sola. Association confessionnelle Kitwadi ya Bangunza ACK na Mokuse district na yango ya Kin Centre département ya jeunesse bango pe bafetaki na ndenge na bango 137e anniversaire ya boyei ya prophète Simon Kimbangu awa na mokili ye sauveur ya race noire mfumu Kimbangu diantungwa église ACK oyo ekambamaka epai ya père spirituel les représentants légal tunwa menga bosimba kemilulu oyo ezalaki vraiment kitoko na siège na bango oyo ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso nyonso elekaki bongo le 8 mars eleki pambate prophète Simon Kimbangu abotamaka le 9 mars 1887
8 pe le 9 mars 2024 akokisaki 137e année na ye ba choral eyembaki tour na tour pe ba scoutiste bango ba défilaki pe ba salaki ba démonstration ya ndenge na ndenge. Après eyaki bongo ngala ya prédication epai wapi Papa Bila Nkunku Glory ateyaki na buku et santo mbanza nsanda na livre ya Mfulusi Kimbangu chapitre 5 verset 1 kino na 11 pe chapitre 6 verset 1 à 29. Thème na yango ya liboso ezalaki lubutuku lwa Mfulusi walunutukwa pe bandombe. Thème ya mibale bisundubia kala kwa Mfulusi ye sansukunku andi alobelaki yango bosimba ke présence ya président ya district ya Kin Centre ntangu nzingugi yepe azalaki wana alobaki boye na micro ya Info Lingala. Data lelo eza le 9 mars eza anniversaire à Sauveur Kimbangu, prophète de la race noire. Nous fêter pour célébrer 137e anniversaire nae biso bangunza ya association confessionnelle Kimbangu Bangunza ACK en sigle. Donc il kambamelo ya paix spirituelle et représentant légal après tout le monde menga en suka direction générale la biso za na matadi. Alors lelo ezolingaka tolakisa banoir nyonso kuki ndati ya lelo ezaka mpona bangunza te eza mpona banoir nyonso tu en général eza date universelle mpona biso banoir mpona kocelebre yango mpona kopesa vraimen mayangi pe towana kosa tobimisa date po tofaire comprendre bayanke mfulusa mpe etama lelo le 9 mars. Bosimbaki baparoisse nyonso ya association confessionnelle Kintwadi ya bangunza bango nyonso bazalaki représenté kuna na quartier Sola na commune ya Kisenso epai wapi culte ya kafu oyo esalemaki nyonso na bokasi ya représentant légal pe père spirituel na bango ntunwa menga. Compagnie africaine d'investissement CA Azako présenté ma vie de meilleur de ma client Nanyos. Ah oui, atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino ke Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Insécurité eza makasi na bi province ya Kinshasa. Soki otamboli mingi penza phénomène kuluna eza kosila tepe eza ko continuer na bisika ebele. Reportage likambo oyo bakinoa bazali koloba pe tango nyonso esi balembi ezali nde phénomène kuluna lolenge ezali kotambola na ville ya Kinshasa ezali malamu te. Kuluna ekomi lokola pain quotidien ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa oyo population azali kotambola ndenge elongo banite. Lelo phénomène kuluna ekomi na yango bizaleli. Phénomène kuluna ekomi lokola malaria oyo ba congolais to ba kinois esengeli ba vivre na yango au quotidien. Nzokande ezali phénomène moko bami konzi ya mboka esengeli batia rigueur pona koyeba na koeradike yango. Pambate ville munene lokola ville ya Kinshasa ezali ko mérité oyo ezali ko mérité te. Ba ministre intérieur bazali koleka nzokande bazali ba patron ya sécurité kasi soki na ville ya Kinshasa tozali capable ya ko sécuriser population te tuebite soki na ba province e kozala ndenge nini. Phénomène kuluna lelo esali ki na ba coin mususu ya ville ya Kinshasa batu batambola kalisusu te na 16h même na ba 10h to pe ba 11h
okoki kokota na bakwen mosusu bagroupe ya babrigand batelemi bazali kobotola o biloko moto akolo bazali te eza mpe na bakwen mosusu na ville ya Kinshasa bapolisier bakomaka lisusu te ata obengi bango bakokoma te balobi kuna biso tokotaka te bajeune ya kuluna nde bazali kosala loi na bango bisika na bisika nzoka nde ville ya Kinshasa ezali dirige ville ya Kinshasa eza na mikonzi na yango ville ya Kinshasa eza na batu ya ndenge na ndenge oyo bazali komona phénomène oyo ezali koleka kasi boni ekomi na yango normal ville ya Kinshasa est-ce que eza problème ya baelema ya la police est-ce que eza problème ya mentalité na bango est-ce que eza problème nini vraiment phénomène kuluna ezali kosila te bakwen ebele bazali kokotela batu même na bandaku ezali ba militaire te ezali ba policier te kasi ezali ba jeune délinquant ya kuluna bazali kobuka ba porte ya batu na machette pe bazali kokotela batu population aibite soki alela wapi ba policier ebele bazali ko abandonner ba société na bango pona kokima bilenge oyo ya kuluna phénomène oyo etondi na ville ya Kinshasa population azali kolela tosengi na ba autorité bosala makasi bo éradiquer phénomène oyo kuluna na ville ya Kinshasa bandaku na bango eyebani kasi ba policier bazali kosala bango eloko te misusu pe bazali kokopere na bilenge oyo ya kuluna toyebite soki bazali kokopere pona koaboutir na résultat nini ville ya Kinshasa ezali ville moko inonde lelo na kuluna en dehors ya makambo mosusu tosengi na ba autorité bofongola misu population azana bosenga à vivre na kimia malgré nzala na ye kasi sécurité ezala pona kozala na santé kitoko kokomela potopoto protivap mutu pe kokomela diaming episaka santé ya kitoko. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma kodona Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Fo lesa kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap ba bandi badansi na bango ya ba bébé pro tala ba yango tata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro Uzana posola ta sapata kitoko pe ya qualité papa griffe azana pona bino 7e rue Limete Petit Boulevard. Papa sinangai e utako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokia na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Bogo Changa Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Nasa été dit pourquoi Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamo, mais Bangati n'est pas chef de l'État.
n'a pas essayé mon compte, on a dit que ma politique, pour moi, ma caméra. Mais il fait qu'une bonne fois, on va autorité, nous suspecter bazar en haut. Moi, je pense que nous, ça va effort. Et ça, des fois, on a dit nous. On va devoir dans la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale, dans le petit boulevard, place partie, soit on a peu de choses, on a un salle d'ador à quelqu'un, pour le monde, on a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État, le but de soutenir, il y a un abîmissime. Mais, il faut soutenir un avis. Bon, je comprends, tant que les clients sont contre Dakar, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat, tu as mon nez, le colocol à il. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Le coca. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide, le col à il. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota qui battait ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Bozala qui est belé pour na kolanda info lingala journal ya peu pour la peuple ceux qui vont se pela qui na ça merci la Igor Ntingi Matomi Nazaki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Muyala Perite Kindu héritier mapinde mi superviseur qui journal oyo montage sima ke pa ya Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundombi ngala bino to psane rendez-vous mikolo lobby au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance et sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King